il y a Royaume Congo. Ben kokuta un nombre qui artisan azo sala ba flèche azo inventé munduki azo ko inventé Congo na on appelle ça quoi lichette yende papa ya Fernanda Panda Fernanda le premier économiste mathématicien en Afrique na âge ya muke moins de 40 ans. Aïe, au baptême, na Baptiste, donc Baptiste, pardon, BMS, c'est le mot Baptiste missionnaire société. Non. Bonjour, bonsoir, très chers internautes. Donc, en tout cas, un grand merci à vous et abonnez à la chaîne YouTube et à la podcast. En tout cas, un grand merci à vous. La confiance, vous pouvez savoir, remarque la vidéo, commentaire, j'aime et puis vous partagez l'émission la vidéo. En tout cas, ça la peine malam mikaka nengezalaka remarque na bino vraiment au komi balasima tuko e bakaka nengeni ya kobongisa passe mosala nyoso ezalaka ndenge wana il faut ba remarque ezalaka malamu mingi vraiment internaute na biso ya chaîne YouTube podcast en tout cas un grand merci Nassima Caméra Nazara toujours na ingénieur Doba Sadis à Montréal car ndenge ezalaka quand votre humble présentateur Watakine 24 Lion de la presse congolaise Bakissa Lisusu Exode 14 car ndenge ezalaka un grand merci à vous merci beaucoup toujours sur notre chaîne YouTube ya biso podcast lelo na mbeli bino moko ya ba prophète Jérémy Bauer. Prophète Jérémy Bauer. Qui est Jérémy Bauer? Il y a Zabongo, historien de l'information, l'église Nyonso, et donc historique, donc historique de l'église du Congo, Namboka Labiso Congo. Alors, prophète Labiso Jérémy Bauer, Bete Labiso, Marcelo Kakandeng Zalaka, comment évangile Yaka, Namboka Labiso, République démocratique du Congo, Kakandeng Zalaka, Marcelo Belé vraiment, il y a beaucoup à décortiquer en haut. En tout cas, tous l'andango pena bo kebi mingi et puis boy ba pena nini ya ko partager avec vous malamu et j'ai déjà bonjour à mon invité. Ouais, bonjour mon frère. Bonjour, merci. Papa Jérémy Boni ba santé. Ouais, santé nzamba zo batela biso, merci pour Yaminga. Merci vraiment ba santé nzamba zo batela biso tozali. Ne balba la France on tient le coup. OK. Voilà. OK. Merci beaucoup le prophète Jérémy Bauer. On va la biso na minute oyo petela biso vraiment bisolo parce que batebele balanda koyo donc quand on a vraiment félicitations on met la biso d'abord les solo ndenge évangile yaka na mboka na biso République démocratique du Congo. Merci beaucoup journaliste. Évangile ndenge yaka na mboka na biso batu ba comprenaka penate. Selon Batu Baponsaka, ndenge ba missionnaire ba yaka na 15e siècle. Na mois de juillet, na 15e siècle, qui évangile le banda wanano. Quand on parle de l'évangile, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Ce n'est pas, ce ne sont pas des missionnaires protestants ou catholiques. Nde ba memelaki biso makamanza melamboka oyo. Nos ancêtres, les gens en prévané, les missionnaires dans le 15e siècle. Maintenant, déjà dans le 9e, 10e siècle, vous verrez que Bakoko na biso, déjà, en français, le pentecôtisme qui n'est pas venu d'ailleurs. Ou est libandate. Ils sont innés. Au monde bakoko na biso déjà so ba moni pigeon ya pembe bazo benga yempe valo. Do Saint-Esprit. Bakoko na biso tant bazo sambela bakanga Yesu. Yesu c'est à Kikongo. En français Jésus. Jésus oui. Vous voyez? Bakoko na biso bazo bikola. Bazo pe sa prophétie. Donc, quand on dit prophète, c'est-à-dire Ngunza. Et les Ngunza, bazalaka déjà. Et ba missionnaire baye na ko lo baté que baye ko bakisa 1 plus non.
Bon, il y a un esprit à civilisation. Il y a un esprit à civilisation. Mais il y a un domaine moko boye, soit il y a un risque moko, balinga qui va piller les ressources de la biso. Balinga qui va botter la biso spiritualité. Balinga qui va étouffer biso connaissance. Au moment que quand les missionnaires sont venus, ils sont arrivés au 15e siècle, Bakutaki, Royaume Congo. Quand je parle du Royaume Congo, ils ont la CA parce que il y avait d'autres royaumes. Maintenant, les royaumes là, du côté, il y a Katanga, côté Likolo Kuna, les royaumes là, ils ont annexé le Royaume Congo parce que le Royaume Congo était un grand royaume qui représentait la terre. Terre Nabiso, il y a Congo belge. Congo belge. Oui. Avant, ils allaient comme Congo belge officiellement. Maintenant, quand les missionnaires, il y avait 4 missionnaires au Portugal. Parmi Bango, un certain Diego Cao. Là, ils ont qui na année. Bon, dans le missionnaire, il y a 15e siècle. Donc, ça dit qu'on a 15e siècle, on a mata. Ok. Donc, il est arrivé là-bas. Oui. Maintenant, ils sont arrivés local là-bas, Pandi Sango Malam. Au Portugal, il y a maman qui na Royaume Congo. Quand on dit Royaume Congo, ils ont la capitale Lango, babengi na kombo ya Mbanza Congo. Mbanza Congo. Bazalaki na mbongo na Royaume Congo zaki na mbongo babengi na kombo ya Nzimbu. Nzimbu biso ki Congo le mbongo. Mbongo ye. Tozalaki na drapeau. Ozalaki ngoso na expliquer drapeau ya Royaume Congo zalaki significatif. Babengi yango d'appeler. Tozalaki pe na hymne national. Royaume Congo zalaki na hymne national lango. Hymne national lelo yemba makana na Zimbabwe. Au Kalabane ko benga ngo Nzambibwe. Et yemba makana na Zambie aussi. Bon, Nzembo wana eza lokola ba chanson moko protestante lelo. Nzambi sakumuna Afrika beto wana Nzambi ura Nzambi do. C'est ça l'hymne national. Il y a Royaume Congo. Hein? Yango wana. Maintenant Tambaye Nzingankouvou n'était pas le premier roi. Lui aussi avant il a succéda qui peut na ba papa na ye. Maintenant tant bango baye bakuti Nzingankou bateye. Bayebisi ke biloko azo salela eza mabe. Eza manger, eza sorcellerie, babisi ndengo wana ba baptiser Nzingankou. Ba baptiser ba longoli kombo ya Nzingankou. Bapesi kombo ya Joao premier. Mwana ya Nzingankou ya liboso ba baptiser batindi akele kotanga classe ya ba prêtre catholique. Ti lelo ebembe na ezalaka na Vatican. Tozwa yango te. Pour akufa na Vatican depuis 15e siècle. Ba ko blongola kombo mwana Nzingankou bapesi kombo ya Alfonso premier. Maintenant, quand on a été en Koufou, le Royaume Congo, il faut pas changer bango. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Koula Bazala qui est risé. Zingankou Bazala qui na kiti na ezalaki à nord. Et Bonga na epezalaki à nord. Parce que le Royaume Congo, le Royaume Osakalango, te bando ça la projet lango ti en Afrique du Sud. Ti Zimbabwe. Ti Malawi. Maintenant, botoli biloko wana bazwi keko ya bakoko na biso oyo qui représentait na ba province nyonso. Royaume Congo azalaki na plus de 5 quelques provinces. Bazwi keko wana bazwi ba kitalatala peine achevé ya roi et bonga na ye bonga ya mwasi na epezaki ezaki ya nord. Na bakiti na ye na bikeko wana bazwa yango et keko wana rotala on a musée national ya Belgique ezali bikeko wana
kiti wana ya zingakufa non na ba ebonga wana eza la musée national ya New York, États-Unis. Ya bilo na bango te. C'était pour affaiblir la spiritualité. Il y a Royaume Congo. Ben kokuta un homme azalaki artisan azo sala ba flèche. Azo inventé munduki. Azo inventé Congo na on appelle ça quoi? Lichette. Lichette, oui. Yende papa ya Fernanda, Panda Fernanda, le premier économiste mathématicien d'Afrique. Vous avez une nationalité? Na Royaume Congo na zobeta basolo. Ok. Ba jui biloko na e. Ba ebisi que non. Tika biso to sala biloko. En fait, la civilisation ezali ba bete mais et détruire paix spiritualité. Évolution, il y a peuple africain. Vous voyez? C'est par là, tant que vous en koufou, évangile, voilà, c'est l'évangile, c'est le bango. Il y a 18 administrateurs dans le royaume Congo, belge. Il n'y avait aucun noir. Wow. Nde komona ke Nzambe aeko se révéler. Na mwana moko abotamaki na âge ya muke moins de 40 ans aeko zo baptême na ye na Baptiste donc Baptiste pardon BMS elingo ba Baptiste Missionary Society de Mbanzamanteke au nom de Simon Kimbangu. Okay. Là avant 1921. Nzambe akopesa ye mayele, apesi ye sagesse. Tout ce que les missionnaires, parce que tu vas baptiser les protestants dans le BMS, ye Nzambe azo révélé makambo susu. Ce qui a tout ni pasteur protestant ya BMS. Abina lali na butu bazo laksanga croix. Mutu boko babaki ne kulusu, mutu anga zolo baka kufa pour la mokili. Maintenant, ba pasteur missionnaire ba otuna o nani apprendre makambo. Oh, c'était le début à réveil. C'était le début du réveil. Mais ne bali ko sala bango mutema jalousie. Et quand on est arrivé en 1921, le grand réveil. Simon Kimbangu étant que parce que tout prophète, il faut être la patriote. Prophète ou un patriote, pasteur ou un patriote, il n'est pas un vrai homme de Dieu. Dans la Bible, tout va prophète, va patriote, c'est-à-dire que l'ingamboka la bango, l'ingamboka la bango, pour la nation la bango. Et Simon Kimbangu a tali traitement qu'on traitait ses frères, a bandi qu'on s'opposait à la Belge. Quand c'est non, ce que vous faites, c'est malamté. D'ailleurs, voilà. Histoire de Moulaï. C'est par là que Fumu Kimbangu doit être arrêté. Bakanga Kiye. Bakangiye ba memie en prison. Tant ba memie en prison, il n'avait laissé ni aucune église. À tirer l'église, il y a ballon 5 sabbats, on doit faire. Donc, Simon Kimbangu, tant abimi comme prophète, Azaki na église. Non, il y a outil la BMS, à salarié église. Maintenant, on a eu l'issangé, nous allons faire pour la consultation, nous allons pour le problème, nous allons faire réponse ou la question difficile, et on fait les 6 camorotés. Il faut qu'il ne prenne le terre sans malade. Ok. Voilà. Maintenant, tant que à côté prison, maman Mouilou, maman Mouilou, c'est une femme, il faut mémoire naïe et zalaka honorer na mbokao. Même eux, le kimbanguiste, ils doivent à maman Mouilou du respect. Parce que c'est maman Mouilou qui a commencé cette église de kimbanguiste. Oh. C'est maman Mouilou qui a commencé cette église kimbanguiste. Simon Kimbangu a salara église avec prophète et nation. A salara église.
Et maman, Mouilou commençait à réunir 12 mamans. Au bas au Sambelaka, Pona, Moussa Lanza dans la prison. La prison, ok. Bazo Bondela. Et il y a une chanson que Simon Kimbangu aimait beaucoup chanter. Nzemango Ndekondi, Jordan Zita Emaki, MPV, ah Wiza MPV, ou Sadis. C'est ça cette chanson. PVD? Oui. Donc, côté spirituel, donc c'est ça. Yango moni bangunza molimo kosamuna molimo bangunza donc molimo euti manyanga. Molimo euti manyanga. Bangunza bauti manyanga. Ndenge bayembi makasi ya royaume Congo babima na bayombe. Ok. Mais bato basalisaka babiloka bokoko babimi na bantandu na babesingome. Ouais, c'est particularité au royaume Congo. Donc, sikoyo maman moulou renissait ses femmes babandi siko. C'est là le début de l'église kimbangiste. Début na ronde yango. Maintenant, comme il a évolué, si le lot qui manguiste, c'est le lot qui manguiste. Ça, c'était une ébauche par rapport à ça, de 10e siècle, 9e siècle, 15e siècle. Donc, ce ne sont pas les Blancs qui nous ont appris la parole de Dieu. Tu peux cet exemple, Moko, Diego Kao dit que c'est lui qui a découvert l'embouchure du fleuve. Ou bien loko o esala ke ti lelo biso awa na Congo. Ti to koli na bana biso zo risqué ti na ba génération ya bana na biso baka c'est Diego Kao qui a découvert l'embouchure. Or ce n'est pas Diego Kao. C'était qui alors? L'embouchure sont comme na comme l'embouchure place wana village wana zo daté depuis 500 ans. Village où ils ont daté depuis le 6e siècle. Nos ancêtres, nos aïeux, au Babaneko vivre c'est quoi là? Na village wana, ba yebaki source ya mboka na biso ya mai na biso yango. Maintenant Diego Kao a découvert pour le blanc, pas pour nous. Maintenant tayo basali ba imposer biso que c'est Diego Kao qui a découvert l'embouchure et tira la méthode à bateau. Maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait? Ba ko coach un programme c'est-à-dire un programme ya scolarité. Oui. Au lieu na école baté ya histoire ya royaume Congo, histoire ya République démocratique du Congo, histoire ya Léopoldville. Mais dans l'école Baté ya kakaka, Magellan a fait le tour du monde. Diego Kao, c'est lui qui a découvert l'embouchure du fleuve. Stanley, Oyo a obligé à Mongaliema et comme Mont Stanley, Mobuta Longo, Mongaliema. Pour Mobuta dans un esprit et authenticité. Bah imposer maintenant ses caractères et quotas, bah changer ce programme. Vous voyez? Maintenant, Neti, aujourd'hui, ville à Kinshasa, ils allaient m'abeler à Tekeumbu. Koko nango comme na Koko Ngalema. Cousin à Koko Makoko, ouais Brazzaville. Rwambe. Yende maman na bango mbe, maman na bango, abotipe fils mbe fils oya Gabon. Bateke wana. Bango na bateke wana. Bateke à Congo Kinshasa, Congo Brazza na Gabon. Gabon oui. Bana mbe, Rwambe, bango wana. Mbe, aboti Ngalema, aboti Makoko, aboti mbe fils. Monde basali. C'est pour cela, tant que c'est allé ailleurs, Abiba tcha montagne wana, Mongalema wana. Vous avez un mat. Il t'a la guichasse, bâti ango, Monstalei. Mobutu a longo lango, tant que je pouvoir dans le 105, a tchango Monga, Ngalema. Pourquoi? Bisika wana na ngomba wana nde, bisika koko Ngalema, a pesaka passation.
installé pour explorer ville à Kinshasa. Bazara makoko ndeko na ye makoko na wana tant makoko zo katsa Brazzaville ba kokutana de Brazza. Vous voyez. Donc c'est-à-dire que Kinshasa tant salami ndengwana ndo moni na lobi que programme ya scolarité ba changer. Soko tuni même mutubo azolanda nga otuni ye ezalaka pongabi to pogabi aibita tokoli kaka na pongabi ngabi est-ce qu'il existe c'est pogabi. Pourquoi pogabi? Voilà, Kabi c'est le premier administrateur belge Moutatonga Boulevard Lumumba. Azaki capitaine belge comme les Kabi ndeba pesi po Kabi ils ont pongabité. C'est pour Gabi. Pour Gabi. Ndeko moni bisika soke na boulevard du 30 juin. Beaucoup filtré ba image, bisika moni poste ezali, bisika wana nde nzeta baoba moko ezalaka wana. Bisika nde koko ngaliema makoko n'installé ba libéraka makoko katsa na bichakala akatsa Brazza. Wana. Histoire ya Kinshasa na sianzete ya baoba wana. Donc c'est ça l'histoire. Maintenant, mouvement ya 1921 est révolutionnaire. Batu ba mati, batu ba tomboki, réveil ekoti. Et après la mort de Fumu Simo Kimbangu, tout jusqu'au histoire ya catholique. Non, tu sais bien que non mwana ya Nzingankufu roi na biso Nzingankufu on va appeler ça comme Alfonso Ier akufa na Vatican et bemene zongate. Ba congolais boye ba ke bembe ya Alfonso Ier, le fils prince ya roi Nzingankufu. O ba memaka ya kotanga ki prêtre na Vatican akufa bemene za la Vatican zongate. Allez vérifier na ba chef de terre. Le chef coutumier Yambanza Congo vous dira cette histoire. La Belgique, la misée nationale de la Belgique, vous verrez ce que je suis en train de vous annoncer. Donc c'est ça. Et tant que tu as commis en 1935, 1935, non, 1935, BMS à Panzani na Congo central mobile. Okay. Parce qu'il faut y bango Simon Kimbangu à l'époque na yazaki prophète yemorote. Mais ba ninga ba prophète bazela ba province mususu. Mais yé azaki le seul à sa la face na ba belge. Le seul o ya memi réveil patriotique na mitu ya bato. Pour casser les prophète de Lupitu. Parce que Congo central, il y a un belge, mais bon, il y a un belge. Équateur, il y a un père. Il y a un belge? Non, 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 pas prophète. Ah, d'accord, ok. Voilà. Je parle du prophète Nina Bisso. Oui. Nabi, Kassai, la Mboujima précisément, basé le prophète de Mongolais Lupitu. Okay. Le mouvement, il n'a pas accepté le belge. Balinga bangote. Mais dans l'Équateur, dans qui il y a un fils père, donc papa il y a Ebalembongi. Parce que à outil na la racine il y a molimo. Donc partout ils allaient dans la province, mais Simon Kimbangu a été le seul à faire face à Memi réveil patriotique. Mais maintenant, tu commis 1935, Bembe c'est Panzani, tant que Panzani, après Deuxième Guerre mondiale. Donc 40 à 45. Né un certain Papa Kanza Matondo Philbert. Paix à son âme. Papa Yaba révérend Lebo Kanza. Je salue à passant. Papa Yaba Jacques Kanza. Basé belé. Maintenant, qu'est-ce qui est passé? Papa Kanza
il peut baptiser la BMS. Parce que papa Simon Imba à l'écart de la protestant la cala. Maintenant, après la Deuxième Guerre mondiale, tous les combats déjà en 1948, Batindie a Fongola, BMS, na Kinshasa babengi Léopoldville. Pour le Kinshasa, mais alaka Léopoldville. Tant voyez, place où il y a ces là qu'on fait des communes en Gili. Naïna bisabatu boye parce que l'histoire est têti. Njili est la première commune de Ememi Pentecôte dans Kinshasa. Même église qui mangiste ya liboso, ba papa mpadi, c'est Njili. Ba fan Njili. Bon retour dans la quartier 4, na avenue Boko, vous dira. Donc, kaka pene na quartier 4 na avenue Boko. Bon vous dira. Ne papa kanza pe tangwaye, aye ko fan Njili. Njili est un mot wumbu. Qui veut dire rivière. Njili. Njili. Ok. Et le premier quartier en Njili, quartier au Bafanda, quartier d'habitation, c'est quartier D. Quartier 8, Bandeko Bengango, Mukongampio, Nakiumbu. Champ des sorciers. Quartier 6, c'est le quartier où Batabakashi Bazaki Mingi. Quartier 3, c'est le quartier Batakimia. Et Papa Kanza Baton va venir maintenant à Aérofana pour s'installer dans le quartier 3, dans l'avenue Kimvula. Wow. Tant moyen, en face, il y a Itinjili. Terreau, terrain Matondo. Au Kimbangiste, Awela, qui a un jeune, il y a un Njili pour la Bambale. Ezalaka zamba mutu akataka ba nzete wana papa kanza matondo yango kombo terrain wana terrain matondo oui. Tangu Itinjili salam Itinjili ozomona wana premier préfet à Itinjili so boye ba été premier préfet à Itinjili c'est Grand Calais. Oh Grand Calais. Grand Calais ka ya musicien. Grand Calais. Oh Ndenge nyoka longo azala musicien na chorale de Sainte Thérèse. Wow. Vous voyez ça l'histoire. Ozomona. Ne papa makanza matondo abandi pena Yeshua Zaliawa après ba kotonga première église, ba ko bana première église ya KDC. Ozaka Kadez époque ya Mobutu. Kadez oui. En venu Sumbi, parce que mon église, on a KDC Pentecôte des Alara. Première église, il y a KDC la ville de Kinshasa. Yangoa. Donc, Bandi Wana. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Place au Tozali, Tozan Avenue, Kimaza, quartier 4. Lupango yo Tozali, Avenue Kimaza, Lupango Oyelandi. Nde tangu papa Kanza ayambi papa moko na kombo ya Charles Nkelani Mpata, ancien pharmacien laborateur. Ayake pa noko na ena veni Kimaza bisko moni Wakinde ezali awa. Nde noko na ye abanda koteka ba sardine. Nde papa ye tango aye ayoki batu moko bayembaka Yesu azali nzambi aye ko rejoindre bango. Papa Kanza Matondo avec papa Nkelani. Papa Nkelani aye balakisi makambo nzambi. Awa na Njili. Ne par après baye koyoka ke mundele moko boye ayaki na Braza azo sala rage na Brazzaville a évangéliste. Mais mundele wana ayebani na papa moko boye, papa ngafana na Kitambo, na avenue Bandundu numéro 10, comme on a papa Fouta Alphonse. Yenda ebena mto bako kutala papa Fouta Alphonse, papa on a pesi bango kombo, mundele o azo sala l'évangile na Brazzaville,
autaki Gabon comme Jacques-André Vernon. Né babengisi Jacques-André Vernon. Oh Jacques-André Vernon azalaki na Congolais moko banda ko tambola na paix à son âme. Papa na biso auti ko kufa soko l'équipe bongolo. Avenir sport. Église mo KDC ezarawana. Comme on a papa Marcel Mam. Yem dans l'autre bana Vernon. Tangu ba ye Kinshasa. Papa Marcel Mam amoni bandeko na ye ba yambani. Amemele ba mundele. Tangu papa Vernon aye na Kinshasa, bayamare na Njili, na avenue Mungwa numéro 9, n'est pas papa moko diacre comme le papa Nkoli. Ouais, na quartier 3. Quartier 3. Bakomi 3. Donc papa Kanza, Charles Nkelani, Jacques-André Vernon. Parce que en 2011, tu as papa Jacques-André Vernon, dans son langage, quand je suis venu à Kinshasa, Léopoldville. J'étais logé à Njili. On m'a fait manger à 20h le chikwang avec la feuille de manioc. Donc pour nous. Première fois, il y a pour nous la kwang. Allez, on a dit ça. Maintenant, quand il y a Mundele Moko Boye, Mundele Moko Zalaki Jacques Giraud. Il faut passer la croisade na Sainte-Thérèse. Thérèse, place au monde station Sainte-Thérèse, Zalaki Ngambo Maï, Ngambo Moazelu. Basa la croisade wana. Pendant que basa la croisade, premier jour, deuxième jour, il faut bayam sa Yesu, ba moni mutu mo atomo musabe ko pe sa témoignage. Tango aleki po pe sa témoignage, albi kombo na ye Alexandre Aidini Abala. Wana toza déjà Mobutu a eu pouvoir. To komba déjà en 1967. Papa Alexandre Aidini Abala bongo mutema awate. Abongola mutema na libanda na croisade ya Télé Osborne na Kenya na Mombasa. Et abandi déjà fait pas ça. Le lot fait pas quoi. Fait pas quoi. Oh, tu bien à bongo nzambe malam. Nzambe malam donc fraternité, pentecôtisme voilà. C'est par là que tant que petit témoigner va tenir ou tu as bien à outi na aru justement na Bunya. Kota Bunya kula. Papa Alexandre dit là-bas alala na Njili toujours na veni Mungwa bisika papa Nkoli bisika ba yamaka Vernon. Après moi 3 jours à lobby, il faut azonga kuna na arwa ki oza mwasi ni na bana. Azende na bana. Tango akei ayena kana mwana liboso night. Ba ye na ye. Maintenant après quelque temps batu ba maman ya kalaba papa o kalaba zoeba na Njili bozoka mundele mo azo côté na KDC Pentecôte. Ndié wala Jacques-André Vernon. Ah ça ba séminaire. Ne papa quand moi problème ezalaki na KDC, ezalaki problème ni poto ba histoire. Ezalaki problème que balinga esu bantandu te. Oh. Guerre koti tribalisme koti entre ba Nibu et l'Entandu. Wow. Papa Kanza Matondo aye kotonga première église presbytérienne aux avenue Mungwa bisika papa Mbofwa aza pasteur aywana tonga wana atigine KDC KDC sur la pasteur maintenant papa Jacques-André Vernon a qu'on s'installer na Bandal. C'est par là va prendre maintenant la vision à quel côté ya ba riche pour le royaume des cieux à quel n'est pas bina IPN bisika bobo la borne et banda. OK. Et papa Nkela Nimpata a quel banda musala na Kigoma na commune de Kinshasa. Papa Alexandre Aidini Abala a sali lettre va permettre à que banda musala en dehors donc ça dit abimana makambo yetali KDC. Bon ba yamare na Kinshasa. Ne akei kofanda wapi bisika bomoni na commune na Kinshasa na avenue Chwapa c'est Kinshasa commune Kino ouais commune na avenue Chwapa bisika mon église fait pas compte malamu ezalaka place wana tout dans nini bar moko ezalaka comme le Congo bar bisika ba bela bele beta ba isifi lokole ba caméléon
Dieu m'a donné un caméléon comme pasteur à d'autres à Kitamu. Bisika ba bili oye ba premier kuluna ville qui chassa papa. O ba kuluna te. Ba premier kuluna botuna bana kin ba beta bino ba bili oye. Ba olongwa ngiringiri ba longwe komina Kishasa barumbu ba ko buna na njili. Misu ba no kolongwa moko bili oye azalaki oncle ya Walashi. Olongwa Kaluka. Maintenant papa Kolo Congo bar azaki na petit mon confiant comme le vieux sans elle. Parce que ezaki bar. Ton papa dit na bala ye na idée qui a tchango église, nous avons mutayibisie papa on Kolo bar andimi à tout chambre na molimo centre. Maintenant sans elle la boy pourquoi? Yene mutabana ko bundisa ko tcha conflit entre bana ngiringoto na bana commune Kishasa. Yemta bimisa mo nzembo banero yemba ayaya na kini oyo mibali pasi banzazi wenze ye sanzele baola ba mombi bana ngiringoto na bana ya commune Kishasa omoni belo ronde ezali yango wana. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Papa dit na bala maintenant to commis 1970 il faut passer la croisade. Papa dit na bala la croisade na Pogabi. Nde abengisi père spirituel Osborne aye. Osborne oya Kolo la borne. Oya Kolo la. Non, Osborne mundele oya misaka edina bala Yesu na Mombasa na Kenya. OK. Kolo la borne comme Jacques André Vernon. D'accord, OK. Papa edina bala asali croisade Osborne, tele Osborne aye. Tango aye ba thème. Ya croisade voilà Nzambe malamu, Dieu est bon. Dieu est bon. Non, mais Dieu est bon. Ce qu'on a pour Gabi à Kala 1967 à 1970. Et Zalagi na mutalibo maman mano dans la peau Gabi wana. Comme on a yengole là. A-t-il le loza pasteur, botou na l'appelle sa bino adresse. Oui, pasteur. Parce que témoin, histoire est un témoignage d'ango. Pensez Tekemba, mort prophète. Histoire est un témoignage d'ango. Donc, so bokei na bokei na commune à Kishasa. Pardon, Lingwala. Lingwala, oui. Hein? Kabinda. Bisque Baba Rezara Mingi wala nini. Kabinda. C'est quoi là? Non. Lingwala, ngamba Lingwala. Okay. Kabinda direction, bisque Baba Rezara rebelle. Ya la bosani place ango bande wala la biso ba compléter. Église ezaka la quoi wana pasteur ngole là. Ancien Mutaliboma, ano dans la ponga biwana. De 67 à 70. Netangu et Dina Bala zo mata na pojo. Mutali bomba mbala moko. A Biki. Eh ba gangie, ba tuniye. Abali ko témoigner nde agangi nzambe malamu. Bisika comment nzambe malamu ebanda. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. OK. Parce que thème ezalaki Dieu est bon. Dieu est bon. Et Moutalibo Morande a interprété Papa Alexandre Dinaba na Swahili. Marambo Tozolo ba père sona Mama Tumba Shaumba. Témoin. Maman Lazolo ba bazala croisade wana Musée Bomanza Aza vivant. Témoin. Père sona Papa Sikaten dans le père Jacques Iyadi. Témoin. Papa Bolia oh ya Bima. Bana fait pas quoi. Témoin. Pasteur Oya Shekina wa Dioka bana amona fait pas baptisé fait pas auta fait pas ko témoin pasteur Baruti Kalomba Kashomba auta fait pas ko oh donc c'est que Bimisi fait pas ko mais oui c'est ça c'est ça le mouvement papa quand a tiré les gars dans Njili na ya bango basali ni ba panzani et fait pas ko Nzambe malamu né dans 74 a bandi ce qu'on la génération. Natangelio. Papa Baruti Kasson. Dioka ou Shekina. Mongé Bomanza. Manda. Bolia ou Bima. Parce que Manda na Bolia Bazali ou Azali Bima Moussapi Bima ya mouchoir. Bima n'est Zalagi. Bon, Bima non, Banoza mouchoir. C'est ça. Aux huiles sous Maman Tumba Chaouma, Maman Germain Libambo, Maman Philomène Kakesa. Bazali belé, bah où t'as fait pas quoi.
Maintenant, 74, bah, je suis baptême. Tant qu'on mis 80, deuxième génération, il a fait pas qu'on est au Bible. Non, 77. 77, on a choral et bimi na Kasavubu 1. Tout le monde papa Moutomoka, le vieux Sonic a foutu Rockman. Oh. Papa Michael Monga ne perd son âme. C'est belé. Le mouvement, groupe de prière et bandit. 77, 78, 79, 80. Mouvement bandit Makashi. Groupe de auto, réveil. Réveil, le groupe de prière et bandit. Vous voyez, papa Jacques-André Vernon, Atkali Kuna, papa Nkelani, Kigoma, papa Kanda, Atkali Awananjili, et Dina Balande a fongoli réveil. Au Babengi, église du réveil. Et moment, groupe de prière, là qui collège. Ils ont quitté au Ngande Mokaminon, ils ont quitté groupe de prière, ils ont collège. Papa basé belé, aîné basé belé, ningape basé belé, rotanga ba kombote pour basé belé awa. Chaque vendredi à fin du mois, groupe de prière, il y avait 16 groupes de prière, bandé kokuta na l'Isala. L'Isala. Quand ils sont l'Isala, voilà. C'est par là que CBFC, voilà. Newana, papa Moroka Manano, papa dans l'église ils ont na époque ils ont na Ipen. N'a habité sur Hazard le Loapi, dans la mémoire de sauté, en 1986. C'est comme ça. Maintenant, il ne faut pas oublier, frère Ming, groupe de prière Ming, et Bibi a un renouveau charismatique à l'église catholique. Ah bon? Oui. Net renouveau charismatique, il y a l'église Saint-Marc, il y a Ngassagne. Deux groupes de prière et Bima. Renouveau charismatique, il y a Bondeko, Nagitambo. Groupe de prière, il y a Lomami. Dans le groupe de prière, il y a Madimba et Bimawal. Renouveau charismatique, il y a Église catholique de la Lingouala, Notre-Dame. Et bon, tu as 3 groupes de prière. J'étais le nom, il y a Combo, il y a Baba Sanzama Minen et Bazalamboga. Vous voyez, c'est ça les réveils. Maintenant, depuis 80, tu te comme en 1995, avant Mobutu Koufa, groupe de prière, Mukanda, Oyebani Mukanda et Pevalong. Parce qu'il y avait que 3 confessions qui reconnaissent pour Mobutu. Catholique, Kimbangiste et Pevalong. Le groupe de prière, de Manossala Mikana et en PV, alors, parce que tant de comme 86, Mobutu a dit que menacé un groupe de prière. Parce que le groupe de prière, papa Nabiso, le gars, papa Coutinho Fernando, papa Sonic Afuta Rockman, papa Mwanza, maman Toubachaou, père son âme, Baza Ebele, père Nangaï, Malobaché, père son âme, joie de exécution, il y a Kader et Osakanate. Il y a Bakassi. Donc c'est ça, le réveil, juste une ébauche, il y a réveil, Tito Komi, Moyalelo. C'est ça. Donc voilà, et là c'était le prophète Jérémie Bauer, donc c'est un historien de la formation. Donc histoire, il y a comment l'église réveille, et il y a na Mboka na biso République démocratique du Congo, en tout cas, Batali. Non, pas seulement l'église réveille, mais l'évangile. L'évangile est na Mboka na biso Congo, donc l'évangile est na Mboka na biso Congo. Prophète Jérémie, tout comme j'étais vers la fin, Tokoki, mingi bazolo bapena président ou outibongo ko démissionné na ERC, donc Église des Réveils du Congo, démissionné au mona ki on ndengeni na mokano wana. Bon, naza mieux placé à Rolobon parce que nazali bon, nazalaki communicateur provincial la RSC avec le temps on a dit président. Ils ont démissionné, ils sont démissionnés, on a ensemble. On a démissionné pour la raison personnelle. On a démissionné à Tiki, Église de Réveil, dans Maboko, il y a Batumsu Bakamba. Donc c'est ça. Mais tu sais qui était. Non, on est bien. Non, on a le but que Bisson te démissionné. Naïe, ouais, Naïe, Nabisson son bureau, cabinet Naïe, Bisson ta province,
exécutifs nationaux, on a démissionné de tous. Mais non, c'est des places. Bon, là, je ne sais pas, ils ont bateau, ça la choix parce qu'ils ont aspect, comme président de la confession religieuse, il faut les capables d'élection. Ok, merci beaucoup, Togo Bidjana Souka, prophète Jérémy Bauer. Moi de la fin pour Nalélo parce que Mbalasima Toko Benga, Toko Sona Jusu, Kobete Supena, ma solo, bele pour Nasir, vraiment, Chomo Bena Olela, Benga Benga, Ogaranenge, Zalaka, et moi de la fin, Nabao, voilà, Nabiso, Nami, tu as appelé Malam Mingi. Ok, merci. Numéro Nanga, je pense que Bino de Bopé, ça. Ah oui, numéro, Copé s'appelle numéro, c'est pas grave. Ok, plus 243, et ça, numéro WhatsApp, plus 243, 89, 750, 92, 90, plus 243, 89, 750, 92, 90. Voilà le numéro Nanga. Na pesimoza mutumo na olinga mingi ba musicien populaire. Ba yemba la bomba nzimsu ba yembela nzambe le frère héritier Watanabe. J'ai aimé chanson yemba et adoration hein. Oponanga. Oponanga en tout cas héritier Watanabe en tout cas nzampa molao. Oyembi nzembo wana bon, là ça engage que moi. Oh ouais. Donc dans lequel on a téléchargé on a eu kango po non. Non vraiment soki nzambe ako aokaniswa ta pola nzembo les amalamu na pesi mbote na bando dos basadisa la caméra na pesi mbote mingi na bando balandi biso partout au Bolanda biso na États-Unis na France na Canada na Hollande na Belgique partout au Bolanda biso bando yo so baluka histoire livre ya histoire comment l'évangile est arrivé na Congo Kinshasa ezali eza manuscrit to luka ba partenaire peut nous soutenir pour na musala oyo to depuis 2008 to bani ko koma livre en 2007 to bani ko koma ngotimo ya lelo to tambola ba site belé o to juba information par la grâce de Dieu to luka ba partenaire bato balingaka histoire o to ko léguer la génération future que to koma ki livre boye baké était la salaka boye était la salaka boye mbote la biso da bino nyonso to rozela oppression na bino na numéro na biso nzambe akozanga te okomisama. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup en tout cas prophète Jérémy. Merci. Merci. Il y a vraiment invitation à biso na moko alelo mais tu dis que les amba liboso te voilà. Merci donc là c'était prophète Jérémy Bauer bokininga panzinteke. Il n'a peseli masolo comment évangile ya na moko na biso ko. Beti gauche à droite c'était touché pe ba dire que on a chrétien ko to asali boité na bien que belé ba mais comment prophète andimi nzembo héritier ben c'est parce que Emeli Nzambe Emeli Nzambe na nenge pene sengeli na nenge longo bani parce que tout mona ba jibem pia na ba dora ba yemba ba kinke sere mena ba yemba mais ba nenge kaka ya ba nenge ba 12 mais héritier watana bina yemi nzembo pona to faire marketing te mais ba do kaka ba fleur na eloko o ya kitoko et quant à moi je remercie Montréal ma caméra ingénieur Doba Sadissa et en tout cas ben internet na biso ya chaîne YouTube il y a biso podcast chaîne ezayanga il y a biso nyonso donc la chaîne moko ya action sociale pour na ko sunga pe tout ça pe na ONG donc to sunga kaka ndenge za ka te que non boy non la chaîne moko sociale pour continuer toujours ko s'abonner ko partager ko liker ko zapena kitoko makasi n'est-ce pas histoire boye tout le monde a reçu ba commentaire. Quand la peine mission bandeli tina suka aux amalamu quand moi votre humble serviteur c'est Dawata qui ne fait que le lion de la presse congolaise car ndenge zalaka pesa bina mbote na bato ba soutenir nga bato ba sala kino nazala tata nzambe mo pela likolo pourquoi pas aussi saluer les trio d'affaires donc les trio d'affaires c'est bozali et bina ngwana donc maman Laura Schumer boss c'est là na dollar na le sterling na poche et pourquoi pas saluer mon vieux Ben Mal le Gaulois mon vieux Charlie Waimou 00 et maman Coco Matetima depuis Canada. Merci beaucoup on se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma ko yimisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu to pesa na nkolo obimisa ngana